parce que ceux qui ont soki na simba qui na vie c'est que na ignorant na yebate la mission ba utina pas Fabregas en tout cas maman c'est pendant biso quand moi je sortais avec Merveille ok c'est mon meilleur baki Merveille habitait chez moi message pas besoin na Yves en fait il a perdu la tête sa tête Abel Liboma j'ai dit il a perdu sa tête à cette émission on a fait mais et ça on est dernier ce que bah c'est pelané avec un beaucoup un faux musicien nzembo na ya pesa elifa bon sanga bolingo nanga mutabeta piano na ingénieur Simplice Jazz abete lote abeta ka monter en moto je n'ai pas monté ma moto mutabete je n'ai pas mado mutabete le solo christianisme pardon bien maître Maurice maître Romis maître Romis attendez nani maître Fabregas ça coûte na ba village na sanga posa na binoté boya na carrière nga Melvin Beats. On a un beaucoup à la police suite à ba fausse information moko zo sur les réseaux sociaux pour na CMD. Et ezaka kato ebité batunde bazo lobama be pour na agence na ba réseaux sociaux Facebook. Bon, ba tout cas rande ba loba vu que so imamde c'est pendant na mboka et comme tamba mato ya bato. Donc c'est un peu ça. Bon, batangi comprendre parce que ba message wana na recevoir kango, eza message transféré. Des bateaux transférés et pas bateaux tinda ba message et qu'on tombe que ba transférer on peut pas nangai. Yo moko tout ça awa la police permet la CMD agence au moni l'agence comme un message en privé. Toi qui saisis na plainte contre Koni na agence CMD pour la réputation agence na bango. Ndenge ba doit publier ba audio makambo yesa na agence tabango mabe ba crime ba zobo mabatu ba zo sat mabe so ke tirer bilo kuna mais biso to pemena bango tozui nanu rapport moko tel kama tozui pe problème mona te ki o ko ba sala ko mabe eloko moko te alors pendant que toki na banquette nde toiko surprendre mona moi sur ayoti ko démentir information yé perso ki on kaka na ba audio je ka audio mutu mo public mutu ngo pa ebiete mais kwa za na groupe na ye o ekote pe na groupe na ye ka ndengwa ya ba betere masali kama ne li solo. Bon, après vérification, il y a les locaux de mentir que ça fausse information. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Voilà. Tout ça, awa na CM2 multiservice. Côté Balière na bango barin ya batoza awa te. Donc voilà, tout côté dans la kati, tout ça ensemble na ba konti bino moko bomo na ke makambo yo babanda ki kolobeza lango ba fausse information bomo na ba colis. Bozomo na bino moko ndeni ni ba colis ezaleli ba rein ya batu batera na bango te bazora na bango ba rein ya batu te mauvaise publicité bato na soloka bazo telemela CM2 multiservice mais bazala musala mukie ya rosarana te bozomona ndenge ye moko mwana mwasi wana démentir ba fausse information o basalaka contre CM2 multiservice. Melvin Beats. Bande kwa Congo, bande kwa Turquie, pona bakoli na bino ba transfert d'argent, CM2 multiservice. Sombele suka na bisanga baluki CMD na butu bakokite babibi na moi na masola lokuta ata kutu bazaka na posa barango ata kutu bazaka na posa ya myom ata kutu bazaka na posa lingundu fo baselo za koli mo bakato yango nani akufeli ndeko oyo yaki ko za koli azate mupepe non basilisi kolota te tangu na ba agence na bango bakokanga nde bakotimbe na CMD na récupérer colline na et outil Turquie balobi a onde masolo so boyebi musala te outil kateto ngayo na CMD la colline na mobimba na za na commerçante biloko na ngia uta ka Turquie ça CMD en tout cas mato ndeki michopo ni bana ezate bodra na confiance ya sirch banakin CMD multi service na kota ki mobimba na bibi pe la colline nga mobimba Bako Sabinote.
Ndenge Nabsebno Tokiti, côté acoustique, 10 à match, à tourner clip na générique. Alors, tu écoutes un Liverpool Munduki. Maman journaliste, un botte. Botte non du premier. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Où ça n'est le clip? Tu es ma figurante. Le clip acoustique 10 à match, il a géré sa apôtre de tous les païens, chef du clan. Chef du clan de non, mon chef est arabe. Du clan, Théo, bien affilé. Alors, chef du clan de chef du clan est acoustique 10 à match, tout va bien. Oh, peut-être ça moi na light music, banda light music et banda. Et puis que chef du clan est acoustique 10 à match. Il a géré ça. On va souvent nos bandits, maman, baby ça. Tu es un babysitter. Là, à la presse, un babysitter. Mais que chef du clan. Chef de Zaramuta, le Kana, le Saba Sixé, Banini, Totanga, Totanga, Bekam. Parce que le chef du club dans la musique est acoustique 10 à match. Nana témoin, na kotangelo Beritien Kerry, Babi Wata. Aibi qui est chef du clan et ça acoustique 10 à match. Bah tout autant on a chef du clan te to on a light music te. Dabino mbope sa acoustique mutu makasi. Non on peut sa acoustique 10 à match mutu makasi parce que yonde mutu on a travaillé les soutiens on a lembi na match. Faut pas lemba parce que banda light music et banda. Faut y aller lemba. Biso to ebiga chef du clan et light music et acoustique 10 à match. Apôtre de tous les païens. Bango wana ba yé mais ba ko raté. Ba ko acoustique te. Ba ko acoustique te pas. On conception na caméra vraiment. Non on sa caméra ndeni section musique mobimbe yebi ba Nike Cheta ba Trésor Bakala ba Maître Merlin baby qui est chef du clan ya light musique et zara acoustique disait mais Betty là ça chef du clan. On apôtre de tous les païens. Générique ni bo ça là. Ça commence. Ça commence. Ça peut pour nous qui Elikata, il y a Ibraton piano. Pardon? Ok, Elikata matite. Pardon? Pardon, même si ok Elikata matite. Elikata matite. Il y a Ibraton. Ndeni. Générique Ibraton, ok monté. Non, na yo qui monté na tamponga na tambola makasi ya nodi. Na tambola makasi non na ziko yo ke Elikata te. Beti wa. Tout passe. Mais, bon, oui, ça commence. Quand l'autre côté, au lieu de ce qu'on a tournage, ça commence. Dans sa liboma, tu vois, mon ingénieur au katab, dans sa single boy, et ça dans sa liboma, ça commence. Donc, tout ça, la tournage, à clip, dans le jeu, il y a. Mais, bandit, moi, je me suis dit, c'est sexy, au bal, c'est une fois aux arabes. Waouh, t'es non là, t'es blanc, moussous. Oh, on a au katab, on a dans sa liboma, ça commence. Non, tu as la bonne, mais c'est. Oh, il y a solo. On a mon nous qui a. Dans bouger à God for là. D'accord, merci beaucoup pour ce que vous m'avez cassé. Au revoir à toi. Après Simbote na Maître Merlin encadrement ya mboka encadrement ya mochi. Moi na yeyo. Jongwaka babi vient na ngai. On est ensemble Maître Ngombe Motoniama, ya Trésor Bakala, Bakalosa, Dadi Privé, Nikesheta, section musique. Dora Delix Mabungu, section musique Mobimba. Nabi que vous avez belé Poutine Scram ya mboka. La ravissante babi de la presse, moi ça pembe. Oye mabe tolie yo, oye toye, bango tembe bisonko nodi. Merci beaucoup. À toi aussi. Merci beaucoup, Christy.
Mesdames et messieurs, mbote na bino banderonyo soto bolingaka nondi premier. Encore une fois, abonné à Congo Mokili, c'est pile Sarabiso, mingi tango bomona ke toyaka lisusu na ba etando na bino pona kopesa bino ba information na bolingo ya musala wana nde tozo telema, tozo tambola de partout, bozo comprendre bino moko souci ya travail nini toza nango. Alors, bomoni toza na noir bandeko batalinga déjà na Congo Mokili, vous comprendre que toti ko perdre artiste ya munene na kombo ya Lambio ya Lambert paix à son âme atiki biso en tout cas bandeko bazara ba abonné na biso Congo Mokili bomoni ndenge ni nango tokitaki tongo pona koluka le président koluka bozwa information ya président Lambio ndenge moko na susi wana na kendaki kuna pe ya susi yango e continuer na même journée pona koyeba ndenge nini yango ezokende makambo ya artiste na bino acoustique 10 ya match oyo zalaki ko travailler auprès de Maestro Fabregas pendant longtemps et na minute oyo abanda déjà 4 ça déjà carrière na mais acoustique na zwaka ye à un certain moment a prometanga mo makambo ebele jusque là makambo azo salela ngote toujours ebate qu'est-ce qui se passe lelo zaki jour ya clip na ye azo sala tournage ya générique na ye et voilà to meke un peu koya pona kokutana na ye. Un grand merci na partenaire na biso CM2 multiservice le président le patron Crispin mbote na yo bandeko nyonso tu bazana besoin ya kotinda mbongo na bango de Turquie en République démocratique du Congo toza na avenue Kasavubu numéro 100 awa na kati ya Kinshasa et l'agence ya CMD est un peu par-ci par-là pour na kotinda mbongo na Turquie pour na kotinda biloko awa il faudra faire confiance na CM2 multiservice GNI construction Gelor non d'IP pour construction pour na achat de parcelles bandeko tout bazana poto bazana Congo bolingi botonga banda koza na États-Unis partout se retrouve lingozwa lupango na kati ya Congo. Contactez GNI Construction Gelor Nondi IP pour construction. Un grand merci na Pablo Kini, le grand déclarant, le seul et unique déclarant na Luanda pour na bandeko bazana posé à service douanier et bon contacter Pablo Kini yende mutoazo sa solution ya ba conteneur ba mituka ndenge na ndenge et puis le boss Cédric Iteka motema ya Sara Aleda Teka na kati Angola partenaire ya Nondi premier. Un grand merci na boss Anter Bomba Ndomba si vous tout qui dit voilà je reçois acoustique 10 à match. Salut Nondi premier, bonsoir, bonjour. Bon, merci beaucoup. Mes condoléances acoustique 10 à match. Merci beaucoup. Un peu souvent, deux fois mes condoléances. Toi, artiste Liboso Koufaki, ou à travers Ibrator Mpiana, soliste naïe, je crois. Il était faux dans guide digital. Ah voilà, Tobanda 3 en fait, 3 artistes Tobanda na guide digital. Après c'est quoi grand prêtre après ngapena matanga. Yo sous matanga. C'est pas important de publier mais ça peut prouver voilà, j'ai perdu ma sœur. Oh. Donc voilà, c'est un peu ça. En tout cas, désolé vraiment. Un peu moi qui dit c'est pas important pour les arabes ce que j'ai perdu mon abo ce qui ni on a cotisation ce qui niveau bilan au salaire c'est pas important de publier tout ça voilà. D'accord. Bon, un mot pour les trois artistes au ba qui déjà ça condoléances dans la famille biologique na ba c'est tout mais tout la famille biologique tout le banan au ça plus récent il y a Lambert dans mon qui ont hier en fait, éviter fait na courtoyer trotté pas trotté mais na courtoyer nanté. OK. Nanga bona to mona té. Mais la musique à Congo, est-ce qu'il est pour quelque chose? Non, na yo comme mon papa oui mbanda loba. Aloba ni. Oh yebi. Papa mba ça m'interview loba qui a ça ba spectacle danger. A créer ba nyonyo ba fioti na yo ko papa mba loba. Po na yemo ko ya Lambert akoloba mais na ndima té. D'accord. Ako ndima té mais na yo témoignage n'est pas mutu, pas patron oh yaye. Place na confirmer papa Lambert que selon ma réponse en paix. D'accord, voilà. Est-ce que les avant comme Pepe Moro Yamabe na kati musique à Congo, comment tu ressens ça? Comment tu vois la disparition
il y a non, la mort, ils en peuvent pas m'embêter. Si tu veux vivre, tu dois accepter la mort. Si tu veux vivre, tu dois accepter la mort. Comment toi tu veux vivre? Non? Si tu veux vivre, tu dois accepter la mort. Moi? Bah oui. C'est normal, c'est naturel. Les filles, des élèves, en fait, ce qui est, c'est normal. Sauf que je suis précédé dans le monde parce que je suis le fils de Père absolu. Père absolu de là. Ni début ni fin. Il est ni alpha ni oméga. Il faut aucun cimetière, aucun morgue, aucun maille, aucun zamba, aucun désert. De comprendre. Père absolu. Le Père absolu. D'accord. Avec la tribu Apta. Hein? C'est-à-dire tu dois comprendre en fait. La tribu Apta. Il n'a pas les noms. Vraiment. Quand je dis absolu, tout le temps, le absolu, je sais que je dis. Et comme il sera Apta, il n'y a pas de souci. Yo, le Père absolu Apta. Yo, qui retenu absolu. T'es Apta. Ni début, ni fin. Yangwana Apta. Voilà. Et monsieur Bandi m'a bien. C'est-à-dire, la mort, comment tu peux accepter de vivre? Tu as crainte de la mort. Tout ça, Léonie. Mais j'ai dit, et puis pourquoi tu as dit que son âme repose en paix? Pourquoi tu as savoir dans la kimia? C'est juste ça. Voilà, on ne va pas rester sur ça. Mais pour doper ça, c'est une impression rare, spirituel, les au compliqué. Non, on appelle ça rabino. Voilà. Hein? Kosimba bakisi oboloba wana peut-être na vie pe na simbango. Bon, voilà qu'on a modifié. Si on peut ça des témoignages Kosimba bakisi na voilà. Aloba non. Kosimba bakisi na ba vie to sala ka mutu pa ko sala ngo. Parce que soki ngana soki na simba bakisi na vie c'est que na zaka ignorant na yebate. Ça n'est pas boy, il y a personne qui peut m'alimenter en fait. Mutu mo boy na vandi na beta concert na beta concert et ça bilongo na sala plein. Na bi misanzembu sala succès donc je peux pas faire ça. Ce na sala on sait que j'étais ignorant en fait. Mais le succès, les plans, la réussite, les voitures, le voyage, l'abondance de biens, tout ça réside en moi. Le problème est que là comprendre comment je peux alimenter les akatinanga. Ça veut dire ceux qui comprennent que acoustique a un succès, ou est-ce que bandoko sanga. Ça la boue pesa 1 million, ça la boue. Nga so lebi yo mto sala ngo. Nzoka yo nde mto comprendre que acoustique a na makambo a ko sala. Est-ce que oko sanga. Tant so ngai pa ngai pesa nga sko na tsande ni nganga na nga za puissant. Ngana a aventurer. Allez quoi ça, tu ya comprendre que ngana sana. Ce que na sala effort on a plus de 2 ans. Na comprendre que j'ai tout en moi. Je peux le faire seul. Non, j'avais compris. Il faut production, payer. Voilà, tes productions dans ça là. Tes la génération à biso ezara Angola. Production ni. Génération biso tout au Villa Nova. Montuni biso ni tout à Villa Nova. Biso tout. Montuni c'est la production les banamboka nan. Tant là comme moko. Ezara ki yoka. Ezara ki mutu mo boye. Na ba libanda Congo. Ka bina fili. Ya on a habité bon on a na bi ekozara ki je peux parler. Na tengo ba tout. Vibrateur. Angola konta ngote longola makamna ba longola Angola. Ngana ko beta yoka. Omoni Luanda. Na ko bando beta ngo chaque mois. Kasi za ka Angola. Yoka na expliquer ozela. Yoka na expliquer. Omoni Angola. Na limite que mutaoza na relation ya danger grave. Koleka acoustique disa match na Luanda. Ati mbongo na changer. Nga azate na tel sobo.
ki mutu moko boye ande olo bande wana eza nango te eza kaka nakoza na ministère na mo boya na ville mo ba peut-être na Bangui to na Afrique du Sud to na Benin na iso na est-ce que ministère na pas na président vient na mo boye to négocier vient ngalo bino na possibilité même 10 personnes parce qu'on habite na bakelo 5 personnes mone maman za ça ngo bongo ça na mabongo et ça mandingo na d'après na yo za musicien mon côté ou ta light music to Villa Nova te biso nyonso actuellement mutasango na zate ke ba bengisi na pays mo en dehors République démocratique à part Luanda à part Angola ya Kinshasa ba bengisi pena ki non mimela biso 15 personnes abimisa ta 100 francs te biso tout autre peut fabriquer ata moko azate dans la production tout ça les exacté babakisaka te na ngamo na bakisa 2 personnes 3 personnes bazana 2 personnes babakisa ya bake bango mo bapesi mbongo to bato wana nde balinga bakota na te bato wana balingaka te bakisi ba musicien na loba azate aibo azana ide et puis la production en plus la paix il y a vérifier ils appellent l'idée de mon musicien moi bête en orchestre ana vienne moi en Afrique du Sud vienne moi na Bangui na Kenya nda ben tant bakanga ki master nga ben sanga 15 personnes en Grèce bato ben nga comédien tintin na la production à Grèce il y a 20 personnes so monango to loba okende pe tout monango pe ki na orchestre la période wana il y a pena ki master ba complication mo bambouya effort pour na dossier nanga et puis ça là une semaine te maman abimi déjà ce que master mo boye akende susukuna et puis voilà tout ça maman tenga ta sur mambozo bana ça maman jalousie et tout ça maman ka qui to so là c'est un peu ça d'accord ndetinga boye na koki pe makambo pardon na koki pe makambo ya Jani Pacha Bercy Mwana ya ba misi ba orchestre mususu ba misi ba utina pas Fabregas en tout cas maman qui parle pour na ninte occupé te pour na ni pour na za jaloux na bango na envia bango ya on a linga occupé bango na monte o envia bango na jaloux témoignage moko to monaka na ba télévision acoustique sala témoignage moko et touché voir même ex-patron na yo Fabregas comme quoi ba chance ya bana basi bobanda ko salela o sala trop na Villa Nova tout ça. Tu vas comprendre mwana te. Sikoyo. Et suka wapi relation na Fabregas. Ba tu vas comprendre comment te loba mamba Fabregas te. J'ai parlé d'acoustique des match. Owi karma au footang. Moso bomi mutu. A toi qui pas pape. Au sein pardon, on s'en pardonner. Tu dois aller na famille au bomé mutu. Oui, puis sa famille on a que ngam tu na boma mutu na bino nde pardon na we ils accepté. Ngalo ngam na ngala bige. So na fille na sala mabe qui na sala ba chance na bango. Na sala on a ko sala. Si na sala ba fille ba comprendre que na sala bon bango tout ba limbisa. Je peux parler de Fabregas ni de Villa. Je dis acoustique des matchs. Nabi acoustique des matchs tant on a na Villa Nova. Parce que j'étais artiste, na ba po nanga. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, le pardon n'existe pas. Là, au lieu de passer à la télé, peut-être. Non, il faut passer à la télé. Il faut le cabango moko. Oui, bango te so bazan 15 au monde bango. Il faut passer à la télé. Et nous le bani. Et ça c'est punition mon beau. Et ça c'est punition oh il faut ébaquer. Des bateaux avant de baby. Eh, na vu. Et ça enseignement. Oza sur on attend ça sur ma bête. Na vu faut baquer faut ça la kabolam. Pour ma benne sur ça les ongles et la caille. Voilà, c'est un peu ça. Il y a l'une des choses et ça là que on soit recul na vie na yo na minute. Non, qu'on soit recul té. Et ça qui qu'on pause temps et repos. Tant on vit dans nouvelle salle, je regarde dans moi qui tende simbaraté. Chaki té. To kanisa ipe na mindenge pe na kanisa kate na yakane na lobate na mutangomba tenga zaka na ngomba mama na ngana papa na ngata biso botami na ngomba bobenga ngomba na je suis né grandi là-bas na botama na livulumba zalemba malolo jaga sefa kuna so kuna ngoza ngomba neza obino boyoka ngomba bino to bango biso za loko za ngomba kote na biso na weso o ndako papa nani o papa nani o et ça so botami na ngomba seke yende ba peso ba kisi te. Et ça, maman, les volumes bazalemba te, je sais.
eza mambo wana te bato bacomprendre mabe eza mambo akisi te eza koyo eza mona chango nga na mona chango amona yolo omonde ezala disi toza bana ngomba bato bacomprendre yango nde mabe ngomba lingo loba nini tozalaka déterminé na makambo tosalaka relation on a Fabregas lelo eza nini très bien dans mon album on a beaucoup de titres jour album na bima en fait mon album on a bim ça betima lo on a bim ça album te générique au filmer on a permettre yo filmer perdre sa clip ça générique album na c'est mon tout premier album et puis dernier album de carrière na oh ça pour nani les dernier bon ils a façon comme bangisa biso non ils a façon de communication c'est bas nous le que stratégie à marketing na communication c'est la stratégie te pour Kofi pas le bas album wana ils a yo singana lo bati ils a stratégie à communication te ils a penza album na ngai ya liboso et puis ya suka ya carrière pour nini na âge na yo obet album moko na vie na yo j'envie carrière politique je suis licencié en économie monétaire na vie na politique donc tiki musique te na tika ngo te on lobi album na ngai liboso ya liboso puis ya suka ya carrière parce que album précédent Yolanda album te banzembe na rosa 7 titres o sabso j'aime boy pour na mono comme bakisa su malem te ya on est exact que nazo na rosa la période EP maxi single mais album yango na ça ya liboso puis ya suka album est intitulé En enfer vers le paradis. Donc enfer et paradis, c'est mon album. Donc combien en haut, ni enfer ni paradis. C'est mon tout premier dernier album. C'est pour ça que baninga bakende kota la Fabregas na concert na ye uti obita wana mena na kiote na o abetaki na nini ya papa wemba wana na village wana c'est il faut revoir ba image osalaki bato bakenda otala ye bakenda otala nga zaki invité na ye abenga presa abenga bi mwana na oya foya abenga bena mwana oza petit na c'est papa abisinga yo ya place na papa mais c'est papa na ye na période que passeport na wana ezana visa na mo passeport na visa mo visa qui sangane na kufa visa qui sangane imaginez-vous que passeport na visa qui sangane balinga ngo na mata tant pour kiti na mama na na passeport na poche aussi passeport ezaki passeport na visa qui sangane visa na maestro ayebi visa c'est très bien le rôle là aux une bonne relation à Maestro Fabregas malgré yomoko défendre awa te malgré atena défendre peut-être loko défendre awa obi ke batu bazwa kyango mabe babanda oui mais moi je suis sabé ba sokomos sokomos c'est mal 5 to vetel so na to vetel so na non di premier so malembe pesa gampote adoyu et ça gampote na luka ambassadeur il faut pesa ambassadeur oui était ambassadeur il faut bimisa pena mbote yebi bimisa pena mbote d'accord dans une semaine il faut bimisa mbote problème te sikoyo et puis na ka ke ezate moni to le émission ba tepo avant les gars non tu dois payer 100 €, 200 €, 300 €. Mais on m'a informé ceci. Avec lui, c'est juste que tu fais et puis tu l'appelles, c'est tout. Pas de souci. Yo, c'est que tous les cannabis sont au sol. Au moins, tu as un peu d'exigence. Tu as mis ça en beauté. Tu as 1 million pour la famille. Mais pas ambassadeur. Chico, non bien. Na bon terme aux anangolelo na Fabrice, waza ex-patron na yo. Ex-télépatron. Ah, il y a Adada. Aux yeux on ndeni, no moni on ndeni na on sortie médiatique wana ya Adada. Oyebi kinga loba vérité. Vas-y, loba vérité. Oyebi to éviter. Na yebi. Dada a un petit frère nanga. OK. Ale kinanga Dada, ale kinanga. Na âge, c'est mon petit frère. Ce n'est pas artistique dans la connaissance moment mukie na la musique. Ce qu'on a zo quand ndé pisande ba na yo kas ko makamba lobi na zo yeba te. Ba bisanga amake Fabregas
alobi soki bakendaka place moko boye siko en fait dada alobi nde nazoyeba te oyebike biso se tobeta pembe nga so olakisi nga siko na répondre yo mpenza batie pose olakisi nga na yoki yango non nga aza moto amour inconditionnel na ye yoki na nga nde te kasi yango wana modérateur héritier nkere nayebi te soki naokosa biso Gauthier Baseko biso toaka bato mon président juif noir mokonzi ya kamama biso toaka bato JC Dar production na Luanda bato na biso nyonso napesi mbote na JC Dar position production oyebi JC Dar production na Luanda oyebi nayebi ye motu na ngai na longola orchestre na ngai ngana toza ba étoile na longola orchestre na ngai bongisa aza suspension aza motu malamu azaka mwasi na ngai ya likambo na kati ya orchestre ya Fabricaz. Ikoza polo Quand moi je sortais avec Merveille, l'orchestre m'a mis baki. Merveille habitait chez moi. On se vole pas la face quand même. Azaka mwasi na ngai ya likambo na kati ya orchestre ya Fabricaz. Moi nyos tout baye bien on va suspendre biso. Quand moi je sortais avec Merveille, l'orchestre m'a mis baki. Merveille habitait chez moi. bana mama na bien nyonso to bayebi ba mira banokuta Merveille kuna ba Christian na solo banokuta Merveille kuna na ba chanter musu banokute kuna bana ba kota bango ya yebana ba siswa na biso mbali to vanda ne kanda kumoko malu vanga so ba bingi ba komeli nga message pa pisona Yves ngri rap yaka ba komeli message ngri rap yaka to zala biso mbali quand moi je sortais avec Merveille moi j'étais pas encore marié nga zaki na mto bale bengel bengel vie zaki na ba mumina bele bale mais muto o kanelinga makambo bongo ezaki da marié na alliance parce qu'on avait battu ndeni marié ko la mwasi na célibataire maître Maurice alobi clair alobi boy to kodaki mwasi wapi sana kata na audio sana kata na Côte d'Ivoire da na ya to kata na sikoyo yokana biso na dada na respecte que makasi sur le plan artistique OK mais est-ce que ça en fait il a perdu la tête sa tête abeli boma j'ai dit il a perdu sa tête navana Merveille il en fait musicien pose dada musicien quand on chante yende la musicien bato sa musique azo pe sonitaire atepe mission ngana na fait na Merveille et ça on est ndeni ce que bato ba sepelane avec tena beaucoup un faux musicien parce que bozo partir bokata aza bandal ngalema kalamu ngaba makala atana place moto avant de ces émissions moi ça de asa ba aventure besoin manquer respect pendant 4 leba mindelo à côté te ça dit moi je regrettais ce qu'il a fait na ki on kale lo ngana na venda ko ngana Merveille ya mona ne lokumu ya buzo ya bêtise oza musicien au monde roi bien yo mon roi ya pardon bien maître Maurice maître Romis maître Romis attendez nani ala maître bozaki na yepe nzanga zakini wa maître Romis nani nana bijumu na kutana ya Luanda pesa nga $100 na bwaka ye wana Villa Nova na bwaka été pour na ville na boire été parce que tant besoin qui n'en a longue mais ils ont nzembo na mo boye na album na la boire pour na $100 kabila na Luanda boye eza makamna été na chebo est-ce qu'ils ont ça aventuré mambo ban TV yango soit déjà musicien a évolué dans la carrière musicale na laquelle était mais c'est très difficile il y a mon encore besoin pressé na bana vie wenda comme quand na boire de Merveille elle a son homme. Merveille, elle vit chez elle. Merveille, c'est ma fille. Quand je dis c'est ma fille, c'est ma fille. C'est solo babo. Naïba angote, c'est solo babo. Abi ba musicien tout boye ba angote. Attends, na mona tangi amira na christianisme. Te alobi ba musicien tout boye ba tout ne musicien. On peut pas parler de ça en fait. À ça garçon moi on respecte sur le plan artistique. Ya mukie pour alekinga bon à ça qu'on a niveau na ngate voilà. Ako sa bongo te dada betelo ote na nani na la ville na light music na Villa Nova
Oblique solo vivre va te regretter. Yo connais ça. Abeta générique ya. Motema moto ya. Solo. Ya motema moto. Nde de Abeta. OK. C'est un peu la meilleure pénalisation de Nîmes. Abeta on a. Te sigdate. Abeta on peut ka wana ya moto. Pede ici. À part wana beta elote. Nzembo na ya pesa elifa bon. Sanga bolingo nanga mutabeta piano na ingénieur simplice jazz. Abeta elote. Abeta ka monter en moto. Je n'ai pas monté ma moto, je n'ai pas mado, mutabeta les solo christianisme. Moi je regrette quand ce qu'on fait. En fait, nga posa te maestro Fabrice aloba akusti naza kuna interante je m'en fous nga kuna aloba pete tel ngate je naza kuna tina naza posa na ngote peut-être au côté la maestro pour bazo pesa ba témoignage pour nazo mona côté ni na ngoma maestro Fabrice naza kutu na maestro na ba village naza nga posa na bino te boya na carrière nga boloba ke acoustique naza nga posa na ngote na tina na ngopete tel ngate je m'en fous de ça Mexico dada à comme manquer des Fabrice respecté pour appeler à part peut-être regrettable tous les mois si na ye moi maintenant ngalo ba sur le plan artistique kasi vrai problème ezati kanda on ya kolongo wana ezapo alors bake tous mois banani bayebi yamado abeta na tuni aux questions tuna ye na Villa Nova na la musique azara pianiste nzembo nini ya beta piano pardon synthé tout est synthé abeta nzembo nini tuna ce qui a cause tuna taboche na vibrateur abeta atanze monte na regrette makasi ya mutu na okene boyete asali mabe makasi to mama dada pisa masola dada apisa aloba petwa na Yves yena CG Yves ba cause même âge to CG Yves amkona parce que biso ba grand frère na manenge na biso je suis vraiment désolé doit manquer respect na kasi ouais manquer respect na kasi dada go manquer CG Yves respect en entier CG Yves âge c'est mon petit frère OK hein CG Yves Mbouyul je lui dois beaucoup de respect takana chabo et puis pourquoi il m'a respecté dans ma niveau 0 na âge c'est mon petit frère batba excusenga eza lelo ne batba yebike oh ayebia a manqué de respecter mais petit frère na biso na o manquer respect parce que yoza mkola CG na tunika na libo yimta simba ba dossier na biso nyonso aiba âge na biso tout moi je respecte quand CG Yves j'ai fait ça mais c'est que à cause de ça boy na âge aibi je lui dois beaucoup de respect c'est une personne que je respecte beaucoup mais petit on a déjà ko ça bongote na ba pona ngate po atteindre comme ngate et là on a regretté pas fini Fabrice na maestro Fabrice na Yves te on a regretté na yeso ba bangi ba gene ba mela bana d'accord acoustique ngana ça vente ngaso sali ba vente sala boy ngana oyelo moni na yelio nga yelo part ngana okate ne mundelu ole kata nga sala bo bango nyonso balonga Villa Nova ngaso na mina appliquer o tambola te ba mission no ba tambola te kere na kosa abala za abala o kota te ngana okate lo pena omona ki to commune qui to commune commune 24 et comment on met 28 et talingate bon na okate lo nyonso kota ka de d'accord voilà tout ça mawamie ami mwana maberte kutomisa ya Sylvie Maguka mame makamba bolingo na mituni soki génération ya lelo bazon vaccin anti-infection yango na lobi boma ex tika pera pale Davina Mpelo boma ye tika ye Davina Mpelo boma ex tika pera pale Espedima Honda Liverpool Mondoki Lara Vicente boma ex tika pera pale Bon motinda bato ça crime
T'es pas bon ma ex. En fait, pas bon ma ex, bah ça bon ma bébé. Tu vas faire parler. Non dit premier. Non depuis sur dans le tournage. Au milieu du tournage là. Ah, générique les 5 en fait, générique T le côté mais les 5 mars, bah tu vas surveiller dans les réseaux sociaux tout. Bah mettre acoustique 10 match, c'est tout. Bah surveiller les 5 et les 5 juin. Le 5 juin. En fait, le 5 mars, c'est l'anniversaire de Eyamo Nanga. Parce que écoute tellement la moutou. Parce que le 5 juin. Ok. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Feu rouge. Ah non, président du matin, c'était un nom du parlement. Non, président du matin, on a un micro. Chef. Masande Nico. On a oui un petit frère Nanga Yamabe. D'accord, tu m'as bah tu vas te les points. Baba na vie na bimante comme on est feu rouge. Boirano. Aboa qui te na we simbarate. Mais ce que aboki sous sokomos. Yene bande sagayo. Obanga nini. Hey ya. Talenenga sokanga. Hey. Jina masengo. Talenenga kangami. Eli Gotenga. Yaya eske dans soyo et ça passe. Et a passé. Merci. Je salue Trésor de Nino. On est français. Bon, on comprend le rôle bien entendu. Eli Gotenga. Eske ba dans soyo et ça passe. Et ça passe. C'est je Mike Mande que est-ce que Jean soyo et ça passe. Et ça passe. Eli Katanga et ça passe. Eli Gotenga. Mais on a écrit à Ibrator. Oh, Albi Elika Tenga. Ah, Elika Tenga. Un bon jeune. Ah, non, Lucas. Un bon tonton. Ah, on a quand c'est Elika Tenga. Obi. Yo, Eli, yo, na resi Elika Tenga là. Eli. Petit mo boya rambo. Yo, rambo. Bakolo orchestre. Sima micro. Peton yo, aboira ko Elika Tenga. Ah, Elika Tenga. El bled. Ah, d'accord. Voilà. Ok, c'est bon. Mutakope sa non dieta. Problème t'es non. Il faut attendre mon aussi. Non. Avant la longue là, bon. C'est bon. Merci. El bled. Ma banque a rasmo ba dédicace. Enga ba ba tout. Ba ba c'est les 5 mai juin. Ah, le 5 juin sinon. OK. D'abord à feu rouge. Merci beaucoup. D'accord. Merci président. Na pesimbote na Paulo Omonga, Yaya Baleki na Irlande. Mais d'abord déjà Davina Mpelo Sam couple. En fait, il y a bien Mimi Chike Vanda Zalaka pas na biso na light music. D'ailleurs ma bora Davina Mpelo. D'abord Mimi Chike. En fait, il y a toko années banda 19h 6h. Allez mbate. Merci beaucoup. Davina Mpelo. Rappelle à Boaki Davina Mpelo. Si. Il fait un pool munduki section 12 le mobimba bambote na bino. Ciao.